a bengana qui yé mon place à ça, place à Fanny. Ya bengana qui a bengani ngai pona Yves wana te bina filé aye abanjo sa ko yembisa mo ba yembisa nga botaka na yemba na ngati na vina nga. Garantie pesila le corps bateka. Yo sa papa sa ngo kitoko. Papa sa sila et bilamba na kasa bubu et misusu na mate. Oh wana état d'esprit à jour wana. Peut-être ça qui réponse. Si biso mikolo to linga ngo fort. On a plus yayo nous on répliquer que muto attaquer ou soit attaquer na ba corps. Jusqu'à aujourd'hui na habité kenga na bi défilé ba tous a bien. Bi défilé. Ata 100 000 fois na bandaka ko s'excuser. Na agent service bango parce que le secrétaire et orchestre bango to yoka maté. Que ba ose na bango so parti voyage ba ya ba kota. Qui c'est jeune linga yete. Grand fort na nga stade mayor. Ndeno linga. Végétal stade mayor grand fort na nga yo ba 5 na ye. Ba monika ba fort eleki. Ba tukena baza na musique ya Congo. O ba yebo tumbo la batu. O ba yebo finga. Faut faire nuance. OK, je suis leur patron, je suis pas leurs amis. Ozo bananga zongi si wana. Aza collègue na ye bi défilé neti kaka ye pas zaï pana. On entend na bina la matra ti balikolo. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Yatio Zambrota, Zambrota, je te salue affectueusement. Merci à nos abonnés de Congo SNG officiel télévision. Chers spectateurs, cette émission, je la dédie affectueusement à Boubacar Gadjigo, le dollar bivore de la République démocratique du Congo. Je confirme, j'affirme. Et puis, non, l'oba mingi Gadjigo. Dollar bivore. Nebi gesika bata dollar ba liba omituna. Aboubacar Gadjigo dollar bivore abimi. Alagi na cage. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Gadjigo zongi, dollar zongi. Chers spectateurs, c'était une manière de faire des éloges à nos partenaires parce que nous avons des gens aussi qui nous aident. C'est très important aussi de les remercier. Voilà pourquoi, à travers cette émission, chers spectateurs, aujourd'hui, nous allons recevoir Clémence. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, calmement, paisiblement, na kati ya plateau na biso ya Congo SNG parce que tout le monde est likolo. Bate belé bolinga ba zoeli likolo, le roi neti tosa mabokete. Il faut te respecter, misala ya baninga. Voilà aujourd'hui, dans l'air oyo, to pesier na oye pa pesi biso. Alors non, tonton Jancy, je serai aujourd'hui avec vous, tout solo la nano, parce que ma collègue nous moussous bazunga likolo. Mais faut te vanda tout solo là, pembe. Na habité pembe yango za lola. Il y a papier duplicateur. Pembe le dollar bivore Gadjigo tchara na enveloppe pour payer sa batte na habité sur pembe na enveloppe. Clémence, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Reste tranquille. Très bien habillé, très jolie. Merci. Ouais, moi c'est libala.
Ouais, bien sûr. Au balai hier, tout les lots, ça l'a coutumier, tout le. Karaté. Kalamingite. Ouais, on va pas invitation. Au revoir, Libala. Ils ont souhaité na opé. Bien sûr, nous avons moi si il faut na bala, bien sûr. Maman nangai abuta kinga babala ki abutinga abuti biso. Donc biso pe photo ça là. Fiato za fier na yeto pe ça oyo. Il y a pesa ki biso donc c'est un peu ça. Vous avez combien de famille? Les maman boti bilo na papa. Tous à qui 7, tout cas la 6. Donc 4 filles na 2 garçons. Ma fille boy belé. Kasi mbongo ezongati. Mbongo ezonga. Eza bon ouais. C'est photo botara basi pour mbongo ezonga. Ouais, tant bon bala. Et vous avez pas fossette hein. Ah, bata fossette ya bakasi boyo lukanga. Eh, gajigo. $, bivor. Parce que ça la ronde nini tout soit non na nga famille. Et ça la ronde nini tant on a la mère na bino et bi ke yoza danseuse. Na famille vous avez la danseuse yo moko. Bon. Personnel, maman a déjà dit que ça fait 3 ans en goyo. Mais ok, merci. Mais à Zaraki wana, malgré tout une bandeli, bandek compliqué tout par rapport à ndenge bazula ba danseuse ndenge ba nous sous ba mima ba menavi ba vie na bango na par rapport il y a danse, ils a qui moins compliqué mais na faire comprendre bango ils aiment ça nanga na linga kiango. Et même si on a place où nous peut-être bango pe ata mutu mo te atika la kokenda ngo donc ngana kiango à travers il y a danse nangana ça. Obana danse nini nana motiva yo elo nini oyo stimula yo ou comme danseuse ezalaka na âge nini ezalaka ndenge nini. Ngana banda danse naza déjà na bon carrière bon bimba na kokyocha ba 5 ans déjà, à 5 ans, non, Kende, parce que grande sœur Ngai, Azalaka manager, il y a un groupe encore Betambunda, et puis c'est vraiment multiplace Baza, grande sœur Ngai, Milim, voilà. Ok. Voilà, et on doit banda qui kozana bango swazana bango mona air moko na ye, nazota là, je me suis trouvé dans ndap na ebisi ah. Ya milinga linga kokoma boye nazala boye na la santé TV na la school nani nazola kisa ba danseuse bande ko bina ya ballet. OK ba danseuse ba ballet ya ballet na pesa mpe mbote place baza et lokola na linga ki yango parce que nande ko mona ngonde basala ka makambo ballet et tout genre na linga ki yango de na ebisi donc on peut préférer na koma boye un jour mais ezala ki vraiment na mututi. OK voilà. Après un temps, na komo kangamana ye aye ko tikanga na maboko ya grand fort nanga j'ai oublié les noms. Na bosani me ko ya kaka. Aza grand frère on va danser. Non, aza nani ya groupe, aza encadré ya groupe. OK. Voilà. Ndena yaki kuna atika kinga kuna ba encadré ngai. Na bandi ko travailler na bango vike na zaki dano muke nazo ko kate zo compliqué nga monene ki makasi et tout. Après na yaki otika na ke na bali mususu mbili ya fondé tout là. Nde na koma ki kuna après na komi ko sala ba nini banzunding bon pas nzunding te maso bazwi biso ba futi biso mbongo na ndenge ya bali après tout na ndena koma lelo vision na Olobi, il y a cela 5 ans déjà. Oui, bana ma danse. Si on a qui beau moine, les arabana, même sous nabiki, parce que la majorité, il y a ma maman belé, na ba parents belé, comme on a bana, on a joyeux, bana kembi, binaka, sko yayo, tant on a qui au cola, tant on a pena minère. Est-ce que la pena ba groupe où ils arrivent à l'église, et bani nous a ko bina tous arano na makamboana te. Maman yo zakara balé mbala moko. Non. Naza na groupe te qui na ki groupe moko boye na bomwa na ba katringa et tout non. Ezala ki que dès na banda ki ko bini la banda ko solliciter nga trop avant na kota makamba bali banda se singi penga nazala la musuzu wa fille de fleurs et tout majorette. Après ndina ya ki ko taper sous na makamba bali ti le opina comment on a ça. Donc si je comprends très bien
kobina na yo oyo binaka oyekolango na bale na ba professionnel na bale parce que souvenir nini oyo ya malamu oyo zaka nango na ba groupe ya ba bale oyo leka ouais ils a tellement ébélé malgré tout nazwa vraiment pas trop ya osalango mulai le quoi abandonna mususu batika nango basi bazanango ponanga epesaki nga mwa manière ya kozala lelo place oyo nazali ya ozala respecté donc nayebi ke donc boye nakoki osala te parce que so nasali boye e ozala mabe mponanga donc mwa makambo ebelebele mamoni ya mabe oyo okutana nango na bale oyo peut-être edeseva yo oyo esepelisa yo te oyo peut-être ondimaka te okoyoka to omona yango na bale namona te ya oyo bango banda koloba na biso epa bancadre na biso banda bano nde bosala bale bobomi pesa et tout yango ekoyede bino bokoma place oyo bozali ntango mpe nazwaki conscience ya kosala yango malgré tout nazalaki mokie nasalaki effort ya komeka kolanda makambo banda koloba nanga mpo nazala oyo naza lelo donc ya mabe vraiment namona te mingi eza ya bien mingi eza ya bien après ballet oyo décidé kokota na ba orchestre sikoyo ya ba typicaire to okendaka orchestre mo chrétienne et banana onde nini pour se retrouver dans orchestre liboso et puis orchestre na yo ya liboso après ba ballet ezala orchestre nini bon moi tango na koti na makambo ballet première clip na sala eza ya Itokia ya mabele lisi pe asona encore obina na Itokia wa na bina na Itokia bazwa kabiso to bina kande zaki na ballet bazwi biso babenganga non pas fondé fondé tout là na pesi mo te place dans la clip ya Itokia yo za nkati wa na bina kutu bele marqué tout na zaki mukie c'est que pichu monsia s'il te plaît ba extrait ya Itokia wana tout mon amour pour il faut pas vraiment et Clémence aussi aussi parce que te belé ba omone ka lelo ba yo ke kona e ka lelo mais elle a un parcours et puis parcours est très important dans musala oyo ngai na salaka ya salaka yo salaka ya moni lelo elle est en train de nous relater obina na Itokia recrutement Itokia zalande non nga na bina te ke na yakite na zala na bango ezakio bazaki na posa ya ba fille ba travailler na bango ba bakisama parce que to zala moi ebele nde fondé ya benga kangai vu que na sala rapi musala suki ay bisinga non Clémence yaka et tout o kanga ba danseuse ya papa mabele suki et tout là après na ye na kangi bango na zungi nanga pe ba pesinga mbongo nangale lobi nango baki osala tournage nde fondé ya benga non Clémence et tout yaka na super et tout na fond blanc et tout tozo presté wana et tout yaka après na yaka oya na bini pe après clip ango yo bima na zumo sirsi oleka bo et tout Clémence on so bien parce que bam so bien nga Itokia oleka ba Itokia oh Clémence et tout na mon onto na talinga bino c'est qu'il faut na mata malembe peut-être nzamba komisanga mutu ndena komalelo non que lobi na début na yo que okanga rasuki osala donc ba systématique tout le monde a ko ba beauté ba coiffure na yo eza idée na yo wa ngamoko yo mo osala na nkutu te na kenda ko kota na quelque part to placement ko boye ba yekolisanga ngo non ngamoko vu kenza mapesinga ba mayele nanga nde na créer ka ba midele na musunga moko ba beauté na ngaso na bina tsana façon ya lingi na ta pe bandeko yo oza mposa na sala bango na sala ka marqué tout na une en place des dans quelques mois na binza mo sunga na zala donc perico oza na ngoyo mo to salia wana sala ba perique na kanga suki nyonso cordelette o ba ikai na kanga suki ngamoko kutu nakanga mama shinga moko nakangi pe na silisi na sali ba midel na ngandi na lingi après ya folie na moko na monte lobi na zaki na rouge lelo na yeso na mum na salango
dans ma make-up oyo yo pe kaka parce que et arriva pe nenge lelo zape boye ba pe si ombongo sali bango pe tout ça parce que zape na ba talo pe siko Clément Soukine Peric a sali bien ba ko ki pe ko ya pe vers yo bakanga pe Souki donc ils ont appelé dans moi prix au tchara pour ça la Peric ezali ouais ezali je crois au pe sa numéro ba oyo ba ligné Clémence na anglais na makambo etali Souki surtout basi ni ba les amours rares surtout bateau pe peut-être bana ba mariage bana ba orchestre pe baza pe na société na bango baza na bana surtout ni bana bazon classe ba ni avec une étoile ma arabe ma boko tout nion surtout na sala ngamu on a c'est mon taille pe dans sala pour na sala pe déjà mais orphelin d'été ya orphelin te ngamu kutu na banda ko sala banda ko sala nga partout banda sala no futambu donc pour moi tout pas ya malgré tout non quitter ça il faut moi temps moi tu n'as 20 journées mon bima si. Ok, nous avançons au Bini Tokia, Babamo Bengayo, Itokia, Clémence le Tokia, Itokia, Itokia. Parce qu'après Itokia. Après Itokia, on s'est décidé qui na binona mekana on kota na ba milé à orchestre, place isko papa la maman na tumboka qui non. Tu peux pas aller là-bas et tout parce que bon va la kababoué tout le monde a bon va baboué il faut le donc bon sabda na genre que baza la kabaloyenge baza la ka donc façon moko ya bien te quoi oyo monto okoki au présenter peut-être liboso monto na place ça c'est plana à dégoûter donc c'est ça après na ki ko kota na orchestre ya grand fort na ngai ya alimentaire brigade Sarvati. Ok. Na ki wana, ton na wana après un temps na tika ki na ngai. Obina na clip moroté, l'oroté pas brigade. Non, na bina ki na ba clip ma et bima vraiment té par rapport il y a ba changement ya ba nini. Ouais, peut-être on va passer HKM mais non parce que blog belé tika là pas mon. OK. Nde isala ki ki ona tika la nga ntiki na nga na zongeli lisusu makambo sala ba dini ba dilia ba benginga ba futinga mbongo na kina parce que na saki suko ponate na saki partout so ba benga na kasa boy na kina bini na nga na ki boy na bini na nga ba pesinga mbongo na nga après temps na ye kokuta na chancel vi subile na pesi mbote place aza yende sikoyo vu que tozaki biso na biso bana yolo parce que na zamona yolo ouais nde sikoyo lokwa tozaki côté moko tozula pe camarade nanga nde namona ki a Zepa maestro Fabro na pesi papa Moelon mon père papa mon malamu nde na yako solliciter nga obino et tout na za posa na koma place yo za non sandeni na so nesinga no boss azati azana poto so ki aye et tout na obenga yo na mon kezo kumila na tie chaud après aye sanga non presque azate me yaka na yo batu baza ba oyambo et tout baza ndina yaka na koti Villanova na kota Villanova na 2018. OK. Donc to yo koti Villanova okutaki light music to Villanova. Non, on écoutait déjà Villanova. OK. Nous allons suivre cette image et puis nous allons revenir.
Et voilà donc John Waka, je te salue affectueusement. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission. Merci à David le TTK au show. Il est aussi scotché connecté à suivre cette émission. Et bien que bateau vous me belé, baza scotché connecté. Il y a Rolanda Bisso. Yo okuta light music to yamba mona Villanova. Na yamba mona Villanova. Na Villanova. On a ce qu'on époque wana okutana na makambo nini, okutana na album nini, oya ndenge nini, est-ce que tango yaki nengo lobi oyaka bongo Fabrice Azate, Fabrigaz, okutana na banani o ba yamba yo mbamo. Tango na yaka mutaliboso tango na ye chancevi akutanisa na merveille amado na PC bambo déplacer Bastos. Félicitations. Voilà, nakuta kaye le quoi ya zaki non chef ten ba présenter kinga ye parce que ye mutalenga ki afungulila nga porte ya ko sala tester. Ton na sol na ye na sali test na nga ba que tout na banda ki ko banga non parce que source penda ya orchestre na ye ba ki ngo pas trop. Na sala ki o zaki non important na bimisa œuvre na nga o ezana njoto nde ton na sali yango en présenter nga ba chef Nabiso Aku Felipe grand papa na ye Francesco mes condoléances au Painza eza makambo komaka nzambe mo ka ebaki le pourquoi fozaka makasi nakuta ye nakuta ba Kenya nakuta ba 10 match ngasko ton na ye et comme ça là que na kota ki na période oyo nani ndeko na biso Jonathan Likompa père son nom Linda Lik à côté hôpital à côté hôpital marqué toi zaki mona yolo manatika la monete nando kaka mona yolo ne baki ki a vu qu'il y a un hôpital nzamba sala ka ba grâce na ye akoki obima tout monde na peut-être alinga ki alinganga ba bika bolingo ya mwana côté na bango peut-être alors batelo moi les alara mo ba puis marqué to yo sala ki ota na koti nzambe pe azui molimo na ye tozalaka biso nyonso tu wana na matanga marqué tout nazaki mutasika tozalaki après lelo côté na clip na yo binate non na clip ni na non na binaki timate Siko après wana et osala okutana ina Fabrigaz na moment nini na répétition que ba moi na ke Clémence Arbin na miswa président na bino Fabrigaz wana nakutana kineta ngauti poto aye izalaki concert moko batiakanga izalaka na Lingwala si je me trompe pas nayeba kutu ni ba Corée nayeba ni ba Corée vu qu'elle a bandé komi pesa parce que na linga musana na ngai nde sala ki batenga bongo nazobina bango se ba kibo inga na kibo papa minga sko mongo bele na podium na ina lokota bina maka papa ebisinga te aba lokota bongo te tika et tout nde na yaki omona e ba ko mutanga pina ba concert force pesa non mutanga kana musika et tout na komi on fréquenter papa na moni pasane bien vanga bande ko pe ba yambinga canon bien nazaki vraiment fier ya ko zala kaka. Ok. Kozala ozali zalipe siko ilo nini oyo epusayo o linga isika oyo ozosala donc na village o linga yango comme son pen orchestre na yo ezaki na motivation ni ouais de un an nous par rapport à amour balakisa kinga nde sala kinga que na linga bango na zala na affection ya na bango ya ko travailler na bango na zo en plus na bango na bakisa na onga na yaki nango bango pe bazwa ya ngai to sala cohésion wana en fait sala kinga bien parce que bayamba kinga bien ba la kisanga ba Corée o orchestre mususu ba sala ngote o miyeli o misaleli nyonso tu yo moko na makasi na yo so zamuta makasi oza ma soldat to soldat yako nde na yebo penza place o ifona kota na zala wana donc ifona mi pesa mais bango balakisa nga makamwana te balakisa ke oza muntu oza ndeko na biso il faut to lakisa yo
côté yo yebi te to pesi yo côté yo yebi to sangisi et sali bomoko. OK. Et qui va arriver au côté sur na ba clip à liboso. Clip à liboso. Ba kotisa yo na village, c'est ça clip ni. Na sala qui remix ya Zigida. OK. Remix ya Zigida. Auto sala on peka na fond blanc ya Lemba côté na sala clip ya Mabele Lisiwana. Tant na komi wana boss alobi non désaboué papa moi non. Abi non désaboué tout. Awa bobi na mutu abimisa makasi na ye en fait. Ce que tali clip wana marqué tout sens surtout yaki na Zigida mais mutu na mutu abandai komisa ba prise na ye. Après ça na bandi ko ngamu côté na fanda ki na telinga bi awana ye abat bina makasi. Ce que c'est na sali ba aventure et c'est là compliqué. De na yaki na bini baba ba danse nanga babali na kotisa ngo place ici ko papa yaki opesanga kombo la coréenne. La coréenne. Ouais. DP nazali naza tilo naza pio naza. Sali ba clip ebele et na village. Ouais, nasali Zigida remix nango na bini pinçage na bini comment abini mon père. Obini bablo ebele. La bini tellement biloko ebele zo baksa ma fait kaka. C'est normal naza mutu. Donc na bini vraiment bablo ebele tina générique ya suka à part oyo basali na poto kuna ya suka o basala ki ya otambolo denjo. J'espère que mon nanga nazali mutali boso pe ko balekisa na ba fille. Bison surtout topé ça qui mais on a balekisa ki nga liboso na défila pe malgré tout eza domaine nanga te ma vu que ta et singa na bi que encore qui ne boy en chaka tout ça ou sala manekina vous allez miss non parce que ba pa wana ba mouvement wana tout comment tu l'as appris qu'est-ce que total abandon na bison de basala ngono na bi que naza nga na facilité au sala taboé na ki na zungi. Donc on a ça là. Pose wana nyonso wana ça là break wana tout. OK, tout ça avancé, bat bauta la biso siko na bi ki bat baza tellement ébélé et puis Ordim pour tout nouveau riche, je te salue affectueusement. Na moni base mobimba ya bana matete. Baza scotché Jamaïque bazali maître Yama. Je te salue aussi, mais ba bisingai matete kulu nezonge. Il faut biso ba notable to landela eloni nezo le kana komia na matete toya to landela yango Clémence ba porta la biso siko eloko nini e motiva yo eloko nini e poussa yo amour nini oyo zalaka na yango o décider o kende e pas bina filé amour nini amour kaka o ba pesa kinga ya liboso tant on a zaki puna na ebi kaza grand frère nanga exactement na okobeta tour epa yaya na ki na ngape na ebi kenda kuna biso pe zali ya pa olongwa pe kuna obeta tour na ndako mais le quoi yaya bala déjà ça ba makamna zo sala malgré tout on doit tenter ya ko yepa papa tout le temps nga naza wana na ebi kana okyoki na ngai pa yaya nazo nyanga ndo na biso na on ka congé pa yaya bon congé pa yaya is a problème ouais. Mais si quoi tout ça kin yaya na papa basola le sauter parce que yaya azwa na éducation na peut-être makamu ya zo sala et senga a lobela pose la nangwa on kokyo sala pelo mo boy on peut si papa kanda papa tali boy mon pe na okyo bete mbata azamo anangai abeti pe mbata na kanda mususu ya mwana mususu pa ko réagir mabe mususu pa ko réagir bien mais a kangeli pe papa ne kanda sali lo mombo mais même ça sali bongo papa otkara papa makila ne ce qui a eu problème kota ki et sengi ki bazongisa ce batali muto ya ozwa te aza bozo ya papa parce que makila ya papa ezali to tikala na papa na mwana pour neyo do memelinga to keka bon ouais ulunga pa papa obi oke vana no pa yaya
Vous comprenez l'entreprise à Yaya, les temps. Papa bengana kyo? Non, papa bengana moi nindeni. Makilani est-ce que mutu aza na manière moi na wa bimisi na mokili. Hein? Ba moni epé aller abengane kamba mo dans le pambaka. Est-ce que bimena nanda kwa papa nde? Na bimena nanda kwa papa na ki pas grand frère na ngana ki ovanda. Kasi ezarat autant obimaki oyebisa nani ki obimi pour yuza mwana. Na yebise mutu te na yebi kene na keboy na ki papa et pas yaya pardon. Na ozonga na ngaka. Te me ba signalat. Ba signalat. Que non que n'est pas yaya. Parce que y a une autorisation wana na famille. Papa me tapé ça qui, maman me tapé ça qui, to eza ba yaya o ba tigala na ndako parce que ça là ba épanouissement eza là. Non, papa pesa kité. Papa pesa kité ya moto na ki pa yaya. Yaya ameke pesa nga éducation o ya jusiko libanda na ngala kokyo supporter ngotenga bino na sali mabe fa kinda prévenir même sa papa qui n'a pas yaya. C'était sur la malène. Ouais, c'est ça non, c'est ça. Oh, non, pas son réponse. Pour te le bela papa, na za pour ça te ah yako lobelo monte na zo bakara pembe vérité. Yamabe sala kiki parce que Clémence la coréenne abima kinanda kwa papa sans a formé papa aïb sa papa non que non papa na keboye na kei pa yaya et ça li keto na kepa yaya pe boye yaya mta bengi saki le kito le ki yemora kendaki sans que yaya bake le ki azoya ah ngamo ke ne pa ya parce que na ebi kune sa pe kai pa na yaya asa ya nanga ndaku nanga mais yaya wa alongola déjà comme famille. Oh, comment famille olongola ndenge nini olongola ndeni atolongoli yo moko conscience na yo ezote ya yo ebikende na lo baboye tonde na lo bela mutu moko boye quelconque propos ya papa nanga mutu wana atake ine abiono ayede akuta bikune na papa basolate hein abike no ina papa basolate mais na conscience na yo moko tongola la olobaki ati na lobe bongo mais papa zaka papa hada na lobi kareke ouais OK okome pa yaya yaya tellement ça na ba société na ye ebele parce que nga pe na yebi yaya yaya na ba société na ye yaya za na société à Kenkeleri yaya za pe na orchestre ya musique yaya za na ba ferme na ye sko pourquoi yaya a chakio na Kenkeleri te na ferme te a choka na orchestre ya maramo itali musique yo pona gata o kende na entreprise à Kenkeleri te a préféré musique parce que ngana ye to bimine lo encore musique la musique donc ayebi ke so biatanga ba Kenkeleri kuna to na place moko boye et c'est nga compliqué parce que naza vraiment tous attaches gérantes ya ba ndako azotongaka to ya mituka oyo nenga non ayebi ke leki na nga pas bien il faut azara place on a tchaki wana OK totika lisiko na musique tellement ba société azana ngo ebele atika ki okaka wana pe batu bazona bango bazali ba yo gérer on peut kuna bazali problème te to avancer siko tellement za orchestre ya na ya pas na bana misala si ninge zala partout ya zana bana misala mais siko yo problème nini oyo zwaki entre bana misala ya yaya na yule ki ya yaya problème ezalaki que nga nalobaki kaka eloko oyo namonaki pone yoza leki ya webi yoza avantage ebele si naza na avantage yango mpe nalingaki mpe te bêtise ezala mpo ngai naza leki ya yaya donc naza déjà yaya tu vois naza yaya ya ba nani bana misala ya yaya parce que yaya nga leki donc il faut pas respecter appelle le patron il faut pas respecter nga si ouais si qu'on en est comme on en côté respect zagité et ça là qui te on a comprend ati na pas ya me ba misala ba hein ba kende na bande mo bete singa te le quoi na loba ki na papa te fona zonga mbongo pa papa po mbasima avant na sala likambu il faut papa sanini ayeba et bon pourquoi pas au sola qui pena yaya na nenga parler na nenga couler ce côté ça peut ah yaya ngana yo musale pa na yo bana misala na yo bakomi ko draguer ngai mais ba ebité ki ngai déjà né naza boy naza déjà en couple
bayebaki yango te bon wana ezali makambo oyo na ndenge ngai nayokaki mais siko naolinga nazwa ba vraie version epa na yo moko wana ezalaki nde momo na jongo katindeli ba audio ngazo parce que audio eza Clémence parce que lelo ba créera ezalaki ka Clémence olo ba vérité ok parce que toki nga na vérité wana bana misala nini ya yaya oyo bazali ko déranger leki ya yaya na bango et banaki na ndenge pe nini bakoma ko déranger leki ya patron na bango bala misala yaya bazana comment dirais-je bazana omoni mutu musa ko kyosa alinya salikambu mais azana mo bobangi ya bobangi tendi na solo mina sala boye yaya so ayoki eza mabe tenatika mais tangu bala misala yaya bazo sala ba bêtise to bazo luka ba bando sala ba bêtise pe mususu ezo kola mususu ezo kende ti bazo sala bongo po ba yebi que peut-être et pas yaya ba les cas déjà likola yaya on comprend ba les cas déjà likola yaya peut-être so yebisi yaya pas okyo kanisa te ba misana ngoza leki na ngai ozaka ndeko na ngai tika na ide bato libanda te ko sa boito yo bebisa te o bebisa na musana ngai on comprend ba leki beli ba bebisa pe bayana ba misala olinga kaka ye ba mona ya ngai leki so ki ba leki belle ba bebisa ba misala ba yaya mais ngape na bebisiti ngape na bebisi lokola nga na bebisi te seki nazali na posa yo bebisa pe musala yaya te okay nazali kaka na posa na zongi papa parce que na yeki pa yaya na lobaki na papa te ke na ye pa yaya siko bana misala ya yaya wa bozwaki na bango problème nini bana misala bayibaki ombongo bana misala basalaki o ndenge bakengelaki yo na toilette to bana misala basalaki o nkomoko boye en fait ngana olinga ba otala biso ba comprendre problème nini o bana misala ya yaya na yo basalaki o leki ya patron na bango bana misala ya nanga ba mekaki ko chamwa leki ya lisapi toba o meko chali ke ya misapi c'est que ya déjà ba tchaka e bongo donc ba bi kede na chale ki boy ya déjà to tchake boy donc ane lo ko lo baté to meka na leki na e peut-être leki n'est pas c'est de lo ko ya sida sko ya yo po ya za mobali yo za mwasi ya yo sko musa ba no ya lobi o bo so za mobali c'est que lobi ka za esprit to mninga mbala ko kyo cha beauté non cha yo so ka mono kendo za no za esprit assez ou faible mninga pe mbala ko kyo ya babanjo pe kofi ezui yo petit ozongi saka et comme trop tard déjà batu ba tala déjà non déjà beta ke li kofi oza dana 1-0 sko yo musapi o bamba chila kyo ezaki musapi ya ndenge nini musapi ona ozolinga na loba wana eza musapi oyo naza poso tamba komba batu te pona lingi te yoka mone toza bo mais musapi o banga batanga wana ezaki mwana musala yaya aza na posa abimana leka yaya abimana leka yaya ngai lokola na boyaki na ngai ko bebisa musala yaya na sala nini na bandaki ko loba ponga moko naza na parole ya olobela mutu likambo pe mutu asali nini ayoki tangu na olobela mutu mutu olobela yaya tu na olobela mwana musala yaya na bombeli nanu yaya parce que nga mona gerango pe na za mwasi na pe mukolo na yebi kende na oloba boye mutu pe na oloba na oyoka mais tangu mutu wana na oloba ne azoyoka te aobakisa kama maloba sona lobi boy abaksi maloba sona tie babaksi maloba natal c'est que yaya pe basala ke nini ba chake boy donc de ba tie ya lisapi boy c'est que nga pe sona obina mesana kaka ya lobi nga lobi azama mobala ko beta pe mbata ya ngai na préféra ki na loba na yaya te maintenant kende kozonga na ndako na yebisa papa parce que yi aza papa na biso soki azonge pa yaya faire comprendre yi makambu yaya osa nini oyoka mbala moko directement ozongela ba
bana misala na ye. Ok. Donc c'est ça. Ok, na pembe, bolanda biso. Peut-être balandi biso tant tout ça na En fait, moi je vais expliquer pour être clair. Clémence azala qui danseuse et pas Fabregas. Aïe ozon elle et pas Fabregas. Tant lo ba papa n'engolo ba papa musicalement Fabregas. Yaya musicalement Bunafilé. On voit moi que je salue affectueusement. Bana misala aoloba na nenge ya mabete parce que mutu nyonso asaka na société mutu aza mwana musala. Eti ba biso to sala en Afrique to za bana misala. Nena koma na RTVS naza mwana musala. Zomona bato tout basaka na given bana misala. Parce que patron Guilain filme pas aza patron. Mais bato nyonso bana se bana misala. Nabi qui est dérangé batouté. Donc bato to lo bana misala baza bato o ba travaillera na orchestre ya Bunafilé. Yango monaki toza uke nango boy. Mais ce que tozo parce qu'on a réalité. Réalité za nini. Citer le nom de gens, c'est pas ingérier. Problème nini Clémence. Asa tout le monde a respecté makasi to ebani. Yves Ntilolo que je salue affectueusement. Na yo kakiba audio na yo pona Yves Ntilolo. Ndimete. Et puis tu sais qu'on a ndimete Yves Ntilolo. Ndimete mes enfants non. Yoka. On a Yves Ntilolo. Na bi moi c'est Yves Ntilolo. Na bi ndaku na ye. Ngaku na sala émission mon Ntilolo et puis il est intelligent et puis il est respecté surtout na université pas salak. Na orchestre ya Bunafilé. Na département Oya Chirac. En fait mon toi bon en fait aza humain aza parfait mais na domaine wana que alinga toi déranger draguer Clémence attends bah il on a bien rien là il vient de l'autre mais ce que il c'est ça de vrai on t'a dragué qui yo et ça ils vont sous toi ça ils vont de dans le groupe il y a Bunafilé. Na groupe Bunafilé collègue nanga je te salue. Na obenge yaya parce que aza yaya na kyokuta to bien place mon corps. Na groupe ya Bunafilé. CG yo yebi kuna nani? Yves Ntilolo. Mais bien sûr, ya unga nazo loba. Drag oyo loba e bandaki na ndene parce que na ndimita okanguna makasi na nzoto. Anga pa kanga ta ponga planda bo ya bajiona. Ayaki dana baje okanga. Aye non et tout. E bana na ndene to solango. Naza mo siti bon ndo talanga bozoma mabe nanga la otala nanga yote bon yonde otala te ye ba fali nanga ba otala ba to na ba téléspectateur ba otala naza mabe ngala yibite wana bango nembo loba non ba yibisa kasi nandimite ke ata 10 personnes ba okyo koma ke baba non Clémence oza maluza ko batunde na minute bon eza on a peine sentir surtout quand tu parles en fait diction na ya lingala eza le roi neti Hermoso de Malrosa congolaise te Hermoso de Malrosa congolaise za rwandaise bat balbana bon trop mais bison surtout za ka bande ko za problème te OK et banen onde nini yo un orchestre pourquoi ka yé alinga ki a draguer pourquoi il n'a draguer nga et banen onde nini jango banen to yom to banda ki olinga ki témoignage na secrétaire aux alano na yeko non parce que non achakuna ba voyage non jamais nga déjà danse nga déjà musala nga na sala ke côté la nga déjà donc ce ba po et quand peut-être que voyager parce que badaloba ki olongwa ki light music Villanova au voyage qui té yango kendaki kuna po ba chona liste à voyage comme ta sala liste à voyage je t'apprends c'est Yves Ntilolo vas-y bato baloba ki wana eza mabepete na osongela bango nanu OK na osenga vraiment merci na ba villageois na ba villageoises nyonso tout o ba pesinga susu opportunité ya ozonga na orchestre na ndako papa na ngai parce que bango papa yoka bango maestro yoka bango soki yabi non c'est pas yabi non donc eza moi lisanga mo basala wana papa zala kankota na
bafani na ye quoi bafungoleli nga maboko babi non oza mwana oza ndeko na biso oza villageoise non ozonga place no ezama salaka mosala na oka ndo salaka yango ekotela yo mpe kaka mosala wana nde bandeki kokotela nga kuna place nazalaki na orchestre ya collègue nanga bina file mpo batiaka nga na bavoyage soki ezalaki mpona bongo te nga Clémence nalingaki nasala makambo CG na bango bandeki koloba na ngai que aza bien aza na bambongo na ye akoki mpe obima na nga na tuna ye malgré tout bato bayebi te ma eza makambo oyo ya banda oloba na ngai peut-être nga na bandaki koboya koloba ngo epa bina file parce que ye aza yaya na oki oya temba mo te nga mo mpe nayebi ndenge na oki okata likambo yango na mokuse tu vois nde na bandaki koboya baproposition na ye abandaki kobana non Clémence et tout nalingaka yo non sala onyo so nga na ngando aloba ko mobala te na yo comprendre que non mon temps c'est ça ba blague asoki ya solo wane ngaza car solo be mama libalo ngondi non soki ezalaki ya solo na ngana mona ngo oui ba penda ondeni kiza solo nga sika na mona ki yango ya solo te parce que nga na mona ki yango ya solo te parce que ça dana mo sini ndako oui ba ki ondeni oh pour que ne pas na eta oh non, mon se concert ici les retards pour qu'il n'aille pas naïe. OK. Pour qu'il n'aille pas naïe, to lali après na tongo mutu na mutu. Oh là landa ku ya Yves. Kasi. Toi dans la kunati. To lali kuna ce qui que rap ici concert ici les retards. On a la combien de personnes? Non, biso tout ba danseuse. Biso tout ba danseuse après si biso place. To lali na tongo mutu na femme naïe ton boire voilà là na lobani. Te ngato na ye kuna na moni femme na été ya. Aina voyage. Je ne sais pas. Na mona été. Te moi pour mon vie de bon, vous avez qui en même temps peut kolandela peut suivi. Non, jamais. Eza ko pona bongo te. Oh, akoga po sala bongo na mwasi na me ngape na lingi eti. Na ngape na sala ngoti. Na sali ngote parce que na zala ki pe na posa sala ngote parce que nga na yebi musana na ngai. Na yebi musana nga ko kotela nga na nyonso to ata na boyi. Parce que il a proposé que on to ke malembe. Na drag. Suwe na ye zala ki cœur. Ngai na koma mwasi na ye to banda ko bima biso mibale. Na ebité na makanisi na banda osala nonde na onloba na eboye peut-être za na babilo mususo ya yebité so ya lobi na ngai nga na za na facilité ya ko ndimango ponga na zala bien mais nga na tali penyo so wana te pando el sanga ki na nga na za na mbongo na za boye na davasi na leki mobali na ona mbongo etu yo boya nga pona nini etu na linga kayo nga za poso ozala mosi na nga na za na yo etu eza eloko moko aibi pe mbali na ouais orchestre mobimba ebi mbali na ngai Gajigo Abubakar na pc ba mote place za ouais partenaire na ngape ouais allez continue non azaki na posa na salata chérie nanga ona zana mabe marqué toi balinga te mena bien jour nzambo sona parce que ils a déjà na ebi mutu na ngai eza mamutu ya to solo biso mutu ebi to sala soki nazaki na posa salango nengana salango je pas nga boya te mais ayebi mboy nanga na sana ye orchestre mobimbe yebi ba danseuse ba yebi bina filé payé moko ayebi très bien mobali nanga marqué tout baso ate en solo la te pas trop te bina filé ko kotse non na makambo te po yinga ya o draguer o te mto draguer o non ba ke bango nyoso tout bazala ki ensemble ke ba yebi ayeba ki en fait bina filé yebi mobali na mais bina filé yeba ki te que Yves c'est juste qu'on sala makambo wana ayeba ki te parce que na ndenge na yebeli filé soit yeba ki bien avant peut-être on va suspendre Yves Ntilolo mais tout avancé au lobby drague ouais bah so drague les gars en face boye non en face na ba appel na ye en face en place ni boye na ba place boye OK écoute so ki to comme na rep non kuta nende na bengisa ngamba na mbala bengisa wapi na ba terrasse non non rendez-vous à liboso aloba beaucoup de nezaki place le quoi ngazala ba côté ba bandal moi benga singa no Clémence na kermesse mo na bandal yaka et tout mais sinon c'est G na tante no ya ngati wana ya liboso ya mibale abengi nga lisusu ono Clémence naza côté ya ndako et tout comment wana na ndako et tout et place ya zalaka
na boyaka ba proposition na deuxième rendez-vous, troisième na rendez-vous. amoni ke na komi boya. Donc il équipe à 3 4 5. Eleki. OK. Akomi ko benga ngati na ba appel vidéo là mso bien ACG. Appel vidéo. Ouais, ben on a bien ba appel vidéo. Il y a ba air ni wana. N'importe quel homme te mané linga benga le armo kutu na leso na moni ba appel na mona na boyamba. To na banjo solo na ye, ya hôtel boy non, a benga appel vidéo, na zotala ye to solo la et tout. Azolo balanga kaka makambo oya lo bana ndenge ya linga kanga et tout. Donc ya zolo ba makambo yo poso ya bien ya sukali wana na kweya kaka. Mais wa ngape sikoyo na meka ki mo ko la pe kingai na boya kipe na salure réputation na nga surtout ya mobile na. Ouais, ya mobile na nga pe susu bien. C'est parce que bando bando mobile na yo kasi mobile no le kinga na mbongo et tout. Ngana ebise non ngana yo le ki ete me ngana lingi eka bongo. Na lingi ka bongo et tout. Pas comment qu'on comparer parce qu'il y a billet. À comment qu'on comparer. Parce que je vois cause après moi vidéo par rapport. À y a billet. Mais net va maman loba net ya suka les ne zero loba o Yves Tilou lo lobela yo. Ezaki net nini o ali boso oyo o sepela na ngopena bi. Oh non na yo kwa mote. Te na seba na ngo te so na seba on ba mo ali boso kana ngana ndimati. Iwa ya liboso ngana. So neti o neti nini o ya lobaki bia o dana yo ka monoto. Taka ebisinga Clémence. Ndeza boina za so na monio na koka ko se maîtriser et tout. Na linga yo penza comment moi sinanga. Ata soki na ye na rap batu ba mona ke to temi biso mbale to lo ba peut-être makambu ya orchestre. Mais yazo ebisanga ba makambu oyo ya yebi wana. O ya bande kulinga. Ko makam o ya ze ko ebisa. Do yo ka na ngo déjà. Na yo ko ngo trop na lemba siko yo. Kala to ya sika. Ya kalati ya sika na zadana mutakanga sika sundeni yate. Chomo wakaka. Yate. Tu vois? Vu que na bandaki ko boya na ngai na boyi na nga na olinga na nga ngote. Naza moi aussi, bien sûr ba Donc vous avez que vous ba poème pena. Oh. So ina ko c'est la ye côté azali. Maman na ngaza sama bele. Hein? Maman ngaza sama bele penza na ebite nde na obi maboy. Et là comment est comme na nga ya mabe. So ki na ko c'est lié makam. Parce que si le même téléphone on ga yango, bo supprimer un message en. Ouais, même téléphone en cas yango yo. Mais aussi pour moi un message au ponga nanga tisiko ngana on limana te. Nani mananga te. Ngana tala tabo na mona bina ke non even Tilulu. Même téléphone en cas yango yo mais na utaki ko. If mutazana makambo ebele na mutuna ye université parce que naza posa d'avance pe naza posa makambo. Et puis face à la doctorat na ye ba makambo na ye na ba étudiant. Ah, on l'a ne laisse pas. Mais côté penza zali, oza téléphone nga, ngwe na muta sumbela ngai. OK. Ye moko ta simba ngote. Ouais, naza vraiment fier na ye. Bon, il va nga simba téléphone. Ah? Il va nga simba téléphone. Na bana ko yo simba ne téléphone nga moya ko simbela nga. Na bana ko linga pe kutu te ba buzoba na ye. Pour nga banda sele ba capture hein. Na to façon ko la awa. Na to façon la nga moko. Non, on a tellement effacé le rognon surtout. Il y a bien filé. Bon, ce que Lelo, na maram oyolo, ba ya porté au plainte si on a preuve. Ata porté nga plainte. Yé mon conscience na yé. OK ba kanginga to ba lobi lo mo ba kanginga yi. Nga. Pour la preuve que yé a dragué. Na la preuve. Ah pas na téléphone ngeza te. Mais na transférer on a téléphone à mon tout pour garder. Na téléphone à moto ezali. Oza surpe moto na supprimate. Ouais. Ezali. Ah ngola ndela. Oh, c'est pour mende nini? Clémence. C'est pour me attendre. Aza mobali ya batu. Kasi ngapena za mona batu. Réputation ngata ba baby siango. Parce que ye mutaluki ba baby sango. Ye mutaluki ba baby sango. Sikoyo. Abiboy. Ouais. Maman na tikala. Ngoya ya te zambrota. Tika te yo fana na ya te yo. Fana na yo kimia. Ezaka ba pembe na lo ba vérité. Pembe. Ouais. Sikoyo. Ah ozolo ba even Tilulu adraga yo. Abengisa yo ya te tout c'est parce que so ya lobi peke. Ba rendez-vous nyonso ya o lobani. Akositi. Akositi. Ye penza za mama na lukuta. Po prévane tangu makambo wani salami nazapi na vraiment pe nazapi na posa pe net nga kutuni nazabo.
Marqué tout, na répondre parce que Et ça, ma question, on a posé. Marqué tout, poser ma question, il y a on a répondre, on a peso kaka, et loko oyo, sala kike, nga ina longa nga kuna. Ok. Hein? Na longa nga kuna pas bien affilé. Mais oyo longo, et loko, yom to longo ete. Ba longo la ki otozo ya malembe te Clémence. Parce que on dit chuchotement, même si ata balongo la ngai, hein? Même si ata balongo la ngai. Mais oyo bandaki ko pousser ngai pe, hein? Bien kutu po basali balongo la ngai. Bien kutu. Merci penza. So balongo la ki ote. Hein? So balongo la ngati. Nenga kana zungati. Ngo zunga nde. Nenga na zunga parce que musala na ngai na ona ko ozala ki dans la liste voyage. Nga na mona ki yango. Oh. Et puis nous autres Moutagata na voyage. Moutagata na voyage. Et ça problème t'es. Oh, bon ça problème sur na raté voyage. Non tambo la soutenir nzela. To voyage il y a deuxième tour t'es. Non jamais. On a pas ça que opportunité makasi. Parce que nando sala musala nanga parce que nando sala musala nanga soki nando sala musala nanga bien te. Na linga na sala ba bêtise o e bandaki ko koma. Comment ku to benga ba peso be loge makasi ba bengo so nyoka soki ndeni. Te nyoka wana eza végétal c'est-à-dire mayor grand frère nanga yo ba 5 na ye. Ba monika ba fort eleki. Nga na ye na danse na ngai po nga na linga ka logo na nga trop nyoka. Ya nyoka. Logo na ngai za yango na linga. Ba aigle. Te nga na préfère nyoka parce que nyoka za niamoyo soit hein azala mokili pa pamba de base au moins na mokili au moins na mokili ils doivent dépendre wana so ba zuika kuna ba yenene na mokili côté ba bazame oyo yanga na zawana ana veille makasi okala pinda na mo na musika nga na ye na danse na nga végétal stade mayor na pesi sous bambo te place ça baxi hein na Ange Michael qu'est-ce pour na yo ça vomi Ange Michael kasi bala nzambe sala ka bongoti na pesi pende ba félicitations na ye ya ça qui test na ye aputana kina ba vie na biso ba shomi ndeke likolo solo États-Unis on sera raté dans la pousse à lui permet la vie na tel vieux mais qu'on a payé pas bien affilé sur les États-Unis aller oh vieux sur les États-Unis aller filé ou d'agena États-Unis à la carte boubou tout mon maman na state solo na yo santango de to santango ce qui coûte animateur aye alekina leader muta abuti mikili ngana mona sur la poto ngota ngana mona ke ona talibo vie shomi tara na ko tenga ba vie shomi na ebi na zaina ba kalki te me ba plan penga pe fona zana ngati moi t-shirt ba garçon et tout ça là va bien Stade Mayor na yena danse na ngai ya nyoka Stade Mayor lokola za muntu yo azana ba ni na ye ba benga ngoni ba performance na ye bini selinga mbala moko mwasi nyoka mwasi nyoka ba yembi senga lokana na yebina oyemba tena yemba kaka ba yembi singa mwasi nyoka pour papa moni mutete là est-ce que tu es connecté sur cette émission so yimo na $, c'est papa ozana ni nyoka na pesi danse na ngai Stade Mayor kilo abimi selinga ba mokri mwasi nyoka abimi selinga kri na vandi nango vike za logo na nga na linga on a yebi question na beti bu il faut na ya wana ona bimisa ba nga zala na ngona ya badande no ka na venin nyoka swaka ya yusko venin na ona ko sweza ya danse bon mon antenne bina na mataka ti balikolo des fois tu wana bi na bina na mataka balikolo na bina so na bom na lukietu na fandelo wana so epe na ba bloc na biso ba fro na zawana blokaka dans des fois tu bon toujours ya malembe elo nini yake okoma secrétaire général et orchestre
il y a Buna Filé Yves Ntilulu, que je salue affectueusement. Yécoute toi draguer au boy, mais au Rigondima, Stade Mayor Kilo, Végéta. Tala sikoyo. Koka moi yo. Tala sikoyo te. Non, au boy pena mutoa na mbongo. Tala sikoyo koto mona ke. Koto mona ke bato mokili pe baza pe mitema mabe. Que maman bolingo za messieurs. Soki CG. Ndo gérer orchestre. Soki CG na linga yete. Grand fort na Stade Mayor. Ndeno linga. Ils ont bolingo. Ils ont la you know mona te. Ils ont bolingo mais ngada na za na mobali ti. Stade Mayor pa yebi vie na nga. Question dans lobat. Ouais. Tout je en parenthèse. Ouais. Ils ont la bassi msusu. Pas lingi. Wana bango. Wana bango ngate. Ba collègue na ye basala ka bango na bango bana misala. C'est que bango kuna esenga eza bongo mais ngasko esenga eza bongo ti. Yenge senga eza bongo ti yango pesa ya bongo ti. Kilo yo adraga ote ndenge zaki mama message. Balukuta na pamba balukuta wana. Esa lukuta ti. Balobi makambo yo soki to bimisu na miso batu ba zo biso mabe to ba yina biso mais c'est pas beau soki pe nani Stade Mayor vous avez relié Boubacar c'est to yeba to côté lo frère ka vient na ya fana na ye azana ye mutema pembe azana ye arumola ta ba roba pembe nzamba la pembe azana ye pembe donc c'est que yo drague na végété zalate donc drague végéta a draga yo te yo pour kraka végéta te comment yé végéta asola kana ba danser nyonso tunda sola nanga pona nini bango bazwa ki ba danser zuana te ba yo zwa Clémence parce que babi bazal Buna Filé lobby amona makipate ba tout ce que tomba comment ki oloba ndesko azwa ki décision batu ba lobby et tant que orchestre na ye batu ba lobby oui batu ba lobby société zai zelati olobi bien batu ba lobby yo to lobi makambo ya CG na bango lobi nini na okyola que c'est preuve hein wana ngoda te izela non obi na okyola que c'est preuve ngai nazana avec preuve nanga oyo nazana ngo na garder yango parce que na bande pour pour ça émission pour na bande sala pe neza rappel mo bolingo téléphone moi sextape rien et ben non ndeni aba mtunat et ben non ndeni vous appelez la qui ça jamais non et ben non ndeni ba so ya za ambilo na abimisa que ya sala gituna yo bien yo tindela ki ya moko taza azana ye yo tinda photo te azana ye mutu azana ye naza posa te na loba makamu na bango pas trop awa po to solo na biso naza kuna posa na ngote to solo la ye moko côté sa conscience na yebi na vion kutu to uti Lubumbashi to ya ngala koti utaliboso na vana na kwa ye pa yo kota fandi place on ngazaki batu ba moni pe ke ye pa vandi place avandi na kota mtaliboso nani témoin no batu ba mona ke yo vandi na ben na fanda liboso na biso na nani yarno liboso kuna wa miskin l'homme c'est l'homme bat bazaki wana liboso et tout hein bato bazaki et puis aussi bluetooth na pesi mbo bato bazaki pembe na biso na so baluki boe bamoni parce que bana ba ina sima na bino basima na biso ezalaki bato mo bazaki ka wana yambi ka na avion de ba place canon et tout poto za biso monter OK ouais nde ngato banji ko sola ngana ye ayisanga no bosola ha mama bolingo ye kasi ye na bandaki angoti yo pika ye mto bandara je ngana banango ndeni mponga deja na bandaki ko boya na banango ndeni OK alo ba ayisanga no nde to kete boye to kende ipana ye OK to kende ola lipana ye vike nga deja na bandaki na nga pe ko boya ngo tango to kiti avant to kita na avion na ebisi eloko moko na CG oyo yo komo sala ngai ekomi dérangement c'est gênant if silulu no na ebisi ekomi dérangement kota zali nzambe likolo yo yebate ye ayebi o comprendre na ebisi e que ndenge nazo na komi ko boya yo zo insister trop o komi o pousser nga
na longa nanga mouvement oyo wana yo lobi bongo na ebisi ye ayebisi nga boye makambo nazo solola na yo eza ta na nzela moko te na makambo musala nga bino eza nzela moko eza nzela moko na makambo musala parce que musala nde kutanisi biso soki yango te nga na yeboti na préféré na nga na tika na ngai musala po yo zo ibisanga ke soki omoni ngai okoka te pa bandela yango trop nalinga yo aloba yango trop nayebi te est-ce que peut-être vous avez otala epe na misu natalaki epe na misu nga naza mungala natalaki na misu omona mpe bolingo wana ekule yalo naomona ngo te naomona ngo te nape nazala mpe na posa mpe ezala bongo te na calcula ngo mpe te ozo comprendre ntango toye na biso kini bokelala na lemba nde olobiti kuna epa na ye non na côté kasi ntango okiti avion oki olala na lemba tokie kolala na lemba biso nyonso bino ezalaka bino nyonso bon lukuta yo moko jour ezala te ebanana ndeni eza oyebike mambo oloba soki tala omoni makambo na oloba ondimango na pasi ondimango na pasi parce que ekomeli yo te eza ya yo te moyo ozala nango okomprendre nango eza te eza makambo ekomelaki ngai oyo ti boso oyebi moto akoki osala nini te mais oyo ya mal nga namonaki ke ntango makambo wana ebimi bina fili aza grand frère na ngai nasengi vraiment ba pardon ebele peut-être soki na blessaki ye mais nazaki na posa te nabebisa mosala na ye peut-être la mosusu nde ayokaki balobi non Clémence aosala soki boye Clémence aosala boye soki ye mpe azalaki yaya moko bien angaki abendanga Clémence ndo sali boye eza bien te ebongo sali boye po anini nga mpe na bandaki koboya osala babétise mpo nayebi ke mosala na nga no ekotela ngai bataka nga mpe wana bina file mpe aza grand frère na ngai donc osala babétise te ozo comprendre yango moni nga na bandaki koboya na nga kolingana na kati wana ya mosala mais ntango namoni eleki trop nazo basalanga kutu je moko bayembisa ngai ntango bina file aye abandi osala koyembisa mo bayembisa nga boye taka nayemba na nga te na vi na nga bayembisi nga Fabrice yango tosala papa osala ngo kitoko tala kaka maestro papa Mwela abimisane bana me bana kote bazali kuna bazaka na ba idea osalela papa bakri banzembo po papa zalaka donc baondima ke muta sala biso yeyo ata tomona na nsu te photo sele bakri po sa nini tozala bino pe apparemment pe le roi bosa pe bakri biso yo na yo kana munoko na yo obenga bina file mais sikoyo soki bwana na répétition boloba bi défilé ce qu'on peut savoir la différence entre bi défilé ça y est yaza bina file ce que bi défilé oh mais papa boki na mutu na monique pas boka comme ne bi défilé aboki mais na nyonso wana oyo esalamaki nango déjà oyo ekomaki pe ekomi au filet abenganaki yo pona Yves Ntilulu te kasi abengani ngai pona Yves wana te abengani pona Vegeta kasi abengani pona Vegeta oyo ya monaki ayokaki d'abord tanga moni nde na orchestre ne makambo wana ezalaka te na biboye abengani nga pona Vegeta oyo ye ayokaki après amoni amoni ta bi ba jeune bango dam tant muto ba jeune bango basala on a jeune ya mamba solo ta yo monde age je tango je za kosakana quoi je za mamba bolingo kosakana ezalaka te yebite bolingo na je c'est le monte yo no sala jete na Bubaka
Oh. Bossa G, tout ça j'ai abondé. Tout ça j'étais. J'ai la love faisait rater. J'ai la love ezali. Mais est-ce que ndenge j'ai ya loba ki wana eza j'ai te biso to salaki. To biso to sala nomba ngese yanguti. OK. Ouais. Mais est-ce que ba j'ai ne bosala na végéta. Bosala ce que j'ai ni na végéta. Ah. Ya obina. Ngana bina kana ngai ya boka ne na kesa ko teto ya ko kutani na poto kutani la ka wana. OK. Soki ba jango, seke ba jango za osanini. Tango ba biso yo bina ngana bini na ngana yo pesa oyo na pesa ka. Yepe ayo pesi o ya pesa ka ya sana parce que yeba bien comment que reverser l'over mo bina ba créer. Et combien ka yo peso nyoka. Wana lukuta ba kila ba tunyo. Wana peka ba G. Abakila batu nyonso tu. Et bon on est tellement ba vidéo nyonso tu. Donc ezaki ka so abakeli Clémence nyoka patiki batu nsoto encore abakila ba honte. Ba bien avec so ti nyoka do atiki. Ah. Wana ebite mais na dimite ta ba vidéo moko za bongo. OK, toi avancer parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes, ça dit que le boss Tetenda est scotché connecté à suivre cette émission, il y a Rachel Fouta et puis sans oublier Yannick Inéa. Je te salue affectueusement. Sur scène. Est-ce que au yébé que jour wana bon chasser on est chasser bino na scène bon. Vous avez déjà préparé to kutane na brusque. Non, jamais. Bon solo là qui ont déjà que bon bien. Ba solo là qui ont déjà papier que au long mais faut pas long la bino officiellement de na mise à public pour public pas non, voter. Jamais. Public pas valider. Non, jamais. Pour bino na ko. Nga zelad. Nga yito na yé. Na yaki répétition normale. Et coïncide bina filé ayena banzembo na yana. Wabanda ko yemba Fabrice Sila ba créer pesi biso mikolo to lingango fort ayenango en fait il y a un peu ça bino no crine parce que il y a des animateurs ils a végétal c'est que végétal qui nango pour na faire plaire na bina filé après pour bina filé lobby bon on crie on a oyo boa ka oyo sala ki wana on ba grève ka banda o sala wana pasi misamona ba tutusha baby sa carrière na ye ils ont ba lukuta na sala wana ya pampamba ils ont lukuta donc on problème on va chez. Oh, mais yemo kwa yene loko na yebiso nyonso tu to ye rap ya yo yana sima biso kanda yaka awuti ne loko ne banda nzemo ne déjà ba cri na e wazaki na on a été na bengo soki cri soki ntembo soki nini awuti na ngo déjà kuna banda na porti chamati na ngona podium abanjo yembango biso pe to yo kuta on etingai na yo ki onkawana. Bon pourquoi qu'a fait t'as même animateur basé belé yem ka wa ke boira cri wana fait yemo pa ko boira kamuti mutema mabe alingi yo babimisa yo bapesa yo nzela yo pe fungolela batu oyo bameki ko joa moi dans la bango ya osala na yo chance de la pesa yo chance yo peut pas pesa chance c'est pas bien affilé au voyage na yo kena lubumbashi bazai ko tshona ba liste tout chance oyo lo beza chance andene pour yo poser chance wana ah bon chance ngo o wana za sous chance o asala biso za sous chance on est ça que ba chance mon boy tindika chakal poser ce que zaki chance bientôt za orchestre bien et que oyo ki batuna likambu au prévenir bango boya réputé suspension na bino aujourd'hui pour un problème boy ko faut ko solo là a solo lina batute hein a lobby na batu ni eloko oye ko bengana bandeko na yo to tata bandeko poto to za papa monte mais makila ya ba biso no surtout to za batu lo kwa yo ndenge ye abenganaki fan po alobi ke azana po sete ba bebisa carrière na ye ba bebisa makamu na ye te hein ndabimisaki fan pona nini te azoki ata chance wana po linga kite la fille a salarié non alinga kite muto na ande ko bela salarié pona nini te yepe aulinga a bomba ta biso hein ce que c'est que
makambo ngo ya yokaki mutu musoko ke balikambo eza mpe ya yeti te mais pas si o ya yokaki yazali chef ya entreprise te ya yoki pasi même chef non il fallait oh balinga na test que bagi ya boneto latani bagi kuna te alinga relation ezala ya copinage te na entreprise nous sera na norme te yo sa na entreprise a mutu ozomema bolingo mais yo tango lobi oyoki omoni to yoki na yo est-ce que koyoka wana ndo parce que bino ne bongo ze bo te ya yoka boso parce que l'orchestre on a maman ya lobi ki bo na vidéo ne alobi ba chela bango tout ba ça seulement symbole wana ki bango te tout l'argent mais loko oyo ya yoki mutema pasi sali mabe parce que biso ayoki tozo solula na CG ya orchestre oyo yena ye hein yena bango ba solula kate CG Yves Mbouyulu, CG na biso na PC mon collègue mon ami de l'école il est tangani la collège Saint-Théophile lui c'est il y a pas musique il est même chic collège Saint-Théophile il y a papa Finda donc je crois collège on botta la biso Jean-Jacques Abois Jean-Cel Mouvoudi Hector Moumaka Silem Moumaka donc biso to ba collège Saint-Théophile carré alobi ke biso to solana orchestre na yoka na bango ouais c'est je na biso na pese bango te place azali na famille mobimba na pese bango te alobi biso to solana na ye que ceux qui ba uti poto ba ye to sa nini to kende mais yende ba yako yebiseti nani yako yebise mambo na yebita maintenant yo ki bon atato longwa ki atato yaki to ngito longwa bon la première fois que monta longwa place boisson on utaza ki to sa terre yo betango monta longwa bongo otika no kaka yo oko banda ko créer na ope mama kam na yo obimisa na ope ka ba biloko na yo nde obimisaka bato wana ba otika ko empêcher loko moko ti parce que on dit déjà comme ma charge ya bato hein il fallait qu'il y ait na charge p ya ko supporter makambo o ya yokaki abenga biso lokola bato sola na biso bino bolinga bongo mais la musique kende la tena musique skonde kende la ndesko ya kende na ngwana monte ye moko a saline loko te po peut-être biso beto zena biso na idée kende kuna te maintenant ya sali biso bongo to ke kuna papa batu maestro non pesa vraiment merci à mon thème maman nene hein aussi porter penza makambo nyonso to eleka ki obite bo bino pe bolinga kozonga ra pa Fabregas ndeni ba gaz ma mais ba bino ko bima wana siko ba gaz pe ba na ba orchestre ba ferry ba za na ba orchestre ba fali te nga kuna te nga basana bango bando na ngai gaz ma wete na pesi ba héritier Watanabe ba za na ba orchestre ba gogan na pesi e pembo te place asana ye na batu na ye mais place on na yebi ke bimisa ka batu za Villa Nova na biso Instagram na kita ki forma mo talabo et pour na Villa Nova so c'est ka live so c'est ka live to bininde to binaka o mo ka ba message comme na ba vidéo comme ko mitela nga bata poto ba sela ba c'est que kuna les équipes peut-être bossa na ndeko sala ba direct tant on a ko répéter non même si ata bongote même si ata bongote ata pas et pas boss et pas papa na biso maestro hein ata to sali na biso nini te oyo mona kia batu baoza na bolingo taka batu bakomina nge bela siko to babenga no bongo ba fanatique oyo ba ya ko accompagner yo o balinga yo na ba oyo ba ta ka ba ebisa ngomoni et sala ki ondeni et ba jija ki ondeni et puis ba ebisa ngomoni pour votre bando comme un Clément Soké on a pas ni zonga Villa Nova zanda kuna yo depuis yango non le belo moko moi na soki azui puberté et ça la mon tout passi soki ça mon tout passi wana abimi libanda kiei tanga ozonga na ndaku papa a déjà ba déverger mais papa otikala ko boka mwana ete po abimi libanda yesengo kutu pasa nini azongi na ndaku
abandi la couper ça. Yo place yo kendaki zaki te pour ba diverger to pour ba biso kendaki ka epa ya na. Na kendaki epa ya kasi on azolo bati. Tant na bimé pa ya. Eza peka te puberté salinga non ene azape bo ngapi na qualité. Na nyoka. Et voilà. Na ke pa ya skona da ke pa ya na kuteni pena ba ku o salinga ke et pesi nga maela ngabite funa sanini na zonga anda kunanga peut-être ni na sala ki na sela ki na ndenge ya bien te mutu makasi istalinga bomba villageois na ba fan nanga ba singa no Clémence au célébrer pour nini pourquoi olongwe pourquoi ici boye nga moto na tali na comprendre ngabi makambo pe komelinga na sena ngango te margetu nga alobai na ka vérité ya peut-être loko yo bango ba yeba kité nga lobi na ngango loko la sali bongo papa pa boya na ye mwana na yete na ye na miti qui se papa papa ndimingai Clémence Ozongi Villanova et pas Fabregas maestro que je salue affectueusement. La PCB Kenny Manang Mbote. Donc na pena bosa ki opesa. Pesa. Neti sur la bombe 2-3 bimarada ba ko. Ouais, et kenango kutu naza pena posa naza posa vraiment yo boka batu vraiment pas trop parce que batu balinganga déjà trop même si na voix ki bango te bazaka kana ngai. Parce que au niveau d'éducation na sala podium moko boy na section doulé. Ouais, section doulé. Et panzana mabe. Vérité kana lobaka o monisco bato yo balingaka vérité nde na pesi pembe nanga ba comprendre te Clémence a pesi pembe na ye to sa nini to aider kaka mokile sa nini eyeba OK ndepe na ye lisusu ko bandela sunde na bandeli boye bande konanga peut-être émission sous ça ma soute wangam na lobby te non ça peut sauter pour ça sauter parce que dans linga baluka ba pelisa bon ba qui non ba villageois vraiment ba villageoise ba limisanga vraiment ya makasi le bâti album na bino ebima non lo ba sous-sauter na ça pe na poso solo ba makambo wana te ba on a blessé qui na sala ki mabe même famille nanga ba collègue nanga ba batu nanga nyoso tout non c'est nga bango vraiment ba pardon ebelé ba limbisa ngai na bosanité Dora Delix azaki pe wana na ngai pona consoler ngai sanga non Clémence Ozaka mwana biso o kozonga ndaku ba Nick Cheta en section doule mobimba bango balingaka pembe yango na pesa ka pembe. OK Tomina Souka to aussi ces missions na yo ce qui est arrivé ne yozongi Villanova tellement oza mungala totala na misu na misu ce qui est arrivé que yo ozongi Villanova nde ozongi Villanova Fabregas maestro Yves Mbouyolo nan les sous Christian de Cornes brana bon ouais papa solution Kenny Mananga ce qui va suspecter yo lisusu na Vegeta pour bozongi sous même orchestre so ba suspecter kasi place inde la gisaka ezala ki ya solo to lukuta merci question nanga tuna yango so ki ba landeli ya pe kutu te poza ki pété OK tenga lobi nanga kaka kasi yango pe na émission monani mona na pété ko ya ki nango pété ezala ki nango pété po ezala nango pété. Aujourd'hui, on a de retour, je crois, en image de la répétition. Il y a retour nayo, Nengobinaki, au sein de démonstration, métaphore Morizaki, c'était très waouh. Je crois, Ridi, monté que l'homme géant était là. Toute la image, après Tozon, après aussi, ça. Ça va projet d'avenir nayo et puis bateau pe botala yo va s'abonner sur plus d'Instagram nayo mais on va suivre cette image et puis on va revenir. C'était l'image de la répétition d'hier de Fabregas. Il a recruté des artistes on a monné penake na Kinshasa ndi bazanga musala baluka musala ya passia soza musala na yo mi batela. On va suivre cette image et puis on va revenir. Il y aura un cosa di Gokufa. Gokufa di Gokufa. Bon, si vous battez un abisso.
Comment on a? Comment on a un végétal avant que je végétal? Végétal. Comment on a un végétal? Végétal. Comment 5-5. Curious. Bato ba utna mo kasta ba tule ko banda. Ko ba utna mo kasta ba ba sa bele ko banda. Ko ba utna place ba. Ono ba yona biwon. Ono ba yona biwon. Ni ko chama ba ka. Papa Molo. Vous savez la bamba wa kana kaka mani le remarquer et donc la base peut-être pour maquiller le loyer on a vendu la bamba na suta ba les amis au kaka ya bona modeli suivre le guide à promis na villageois après la touine la bamba ouais mais pour maquiller
Manamuza Kinshasa yo Mazaka Tomite Tominanga Esigala Kaka yo Tomazinguka Sambala La tribu Sidi la tribu Sidi Galawe Na Kinshasa yo Mazaka Tomite Meto Pablo Fulapa La vida me Bali Seri Mama Opona Mama Opona Mama Opona Mai Mama Opona Mai Mama Opona Mai Merci c'est que ça Ah, on dit pas envie de défiler. On a dit certains habits défilés. Ah. One. Medina. On a déjà villageoise. Ah, ça c'est bon. Il n'y a pas d'arrêt, tu vas. On va pas reprendre là. Il n'y a pas de voilà. Merci. Peut-être par rapport à Bandi, par rapport au fils.
Il a trop de talent. Varano, on ne peut pas dire avant. Et voilà donc de retour sur ces plateaux, affectueusement, je salue celui qu'on appelle Cédric de Tokyo. De Tokyo. Je te salue affectueusement. Clémence, on est à la fin de cette émission. Dans mon répétition, et Bineliwana. Ah, Clémence. Au moins, la Xara Batuko Zongi. Tenanga la Xara Nazongi, Tenanga la Xara Bankake, Musala, et Kita Kingai. Isengaika na pesa o na pesa ki ekitaki wapi na ndaku ne opeme na ndaku ekitaki na ndaku ti ok ekiti na ndaku isengaika ke na pone za répétition liboso on a sala ki isengaika na répéter susu na ebi que tant boye susu prochainement bon mon na bon susu ko leka wana Clémence montre-moi bina tunosiko eye ce qui est arrivé, nous avons un village bon. Tu as dit les boumoué vimbi et zayana. Bon, vous allez boumoué vimbi na célibataire à Zaboué. Et yata? Ocha Boubacar Tembe. T'es non, ça t'aime bien, mon Dieu. Yo comme c'est le roi net à nos côtés. Tu le dis que c'est un mobile. Non. En fait, question Mouteza Boui. Abou Aza Moutoumou Kwaza sérieux. Sur la peine. Non. J'ai dit, ils allaient expliquer ce qu'on a comme Soana. Sérieux na yo ya bolingo na bino. Akoki non. Ya zela na ebiso. Ya za Moutoumou Kwaboé. Tozo Lukananu. Toza nango. Mais tout bâtissa, tant qu'on commence ensemble. Vous semblez la paix église morte. Hein? Vous semblez la paix église morte. Il y a là énormément de l'église. Il y a tellement d'église là-bas. On a combien? Il y a même une église là-bas. Ah! Babi, babi, si on fait yo sambila na matete, na nini, na arche de Noé. Arche de Noé Denis. Il y a bien arche de Noé d'église là-bas non? N'a pas honte? Il y a pasteur, prophète Denis Lessi. Je sais la connaître. Eh na la pasteur Denis Lessi on a ninga frère ça zo bon mangata na ibi ko ate ce qu'il faut magetu na comme un musulman mais faut la lega na kuna na kepe na kuna tala lega te. Putain, je veux de bignon. Afro pété. Te meya ningi bato ba nimité. Bah derrière hein. Derrière. Bato ba yate. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow le lango. Jardin de dette. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah, l'ingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. T'es meilleur qui n'y a on négocie un peu bien. On faut peut-être on peut ça ma chance hein. Moi. T'es peut-être aussi les gars challenge na vidéo Instagram. Là. Pasteur Anna. Non mon temps. Oh mon Dieu. C'est beau. Pasteur peut-être Denis Lessi et Osala bien. On est à la fin de cette émission. Message Eza Nini à Ozongi village
pour na ba villageois ba yo et puis bato oh non batika la aux fans na oti mais peut-être à travers ba moment où l'équipe ba comme ba fanatique na yo ou ko lo bana boni ouais non bi ça ba ngo kaka ba pesa nga esusu chance pour musalo na salaka pe pour na sipesa bango na gagner pe en plus ceux qui bango bazana pour na ngai et vous allez vraiment bien mais en tout cas au décevoir bango société nanga pena lo ba oh nyo surtout bazana pour ça na ba monanga to ba na makamnanga ba ibano Clément ça sala bo pas sur la nanga et tout ba beta kaka na Instagram nangai Clémence la coréenne na page nanga à Facebook Clémence la coréenne na Facebook nanga normal Clémence la coréenne c'est ba na posé il y a partout que na sa bon suki na sa bon nini na sa bon surtout ça aussi c'est important ce qui va komelinga wana ba ozwa ngamoko wana en personne non yamba bango fais appel pour na ba conseil pour na za muntu na za ngama bete me ba conseil pe daka peut-être on sort que ça les locaux yo au sala on peut-être na azomi ba ta bulenda au sala bon azo sala bien mais c'est pas yango ba meka vraiment ko edenga mingi na ba conseil soki na salelo moi mabe ba singa non salibo et ça la nga vraiment bien non zala wana pono yamba vraiment bango maboko fuma bambote hein ba là aussi faut on appelle si bambote na ngai na famille na nga mobimba famille voilà na bo sanité camarade na nga bolingo Falon Dembo na bo sanité motema na ngai papa $, na ngai trop na ngana pas ki moi trop hein moi faut papa maman papa moni na lingae wana kutolo jamais ngaza ngate papa moni jamais nga il y a les qui sont na $, na bisio mona mutete la wana so c'est $, oyo Abubakar azwa on kuna et pas vraiment moni kasi so papa zanango c'est que moi on peut faire ça va pas musu apé ça apé ya fungola mutema et après la bana musu apé ça apé papa te ye ma fungola mutema surtout bana bazala ka apé ça papa te ma apé ça moi si keba te ya za bongo te ya za partout za bien papa moni mutete là bambote na en place ozali ba fanatique na ngai o balinganga na pesi bango vraiment bango surtout ba bisous na bo sanité mon boss mon papa mon non bandingo curious ya repé sa merci wana te papa vraiment merci na bo sanité cheftain na biso Balenciaga comme cheftain hein ouais cheftain na biso cheftain na village yeah félicitations Balenciaga félicitations na place azali ba gros bisous na malgré tout qu'on encadré ba tu vraiment pas si mal pour aider dans moi ouais biso pe photo ça la comment pour esuka pe monter mati parce que ça avant tout ça ouais nous surtout on les compter donc ba félicitations na vraiment place azali donc du coup na linga ba pour se séparer avec vous t'as la caméra partout dans le monde tu as aussi que ceux qui lelo ndeyo zongi village voyage à Potoye au Kima au sauter ba escalier de baninga msu ba sauta na ba chambre to au zonga tala na batu répondre batu oyo ba tala aussi ko pona ngai poto non répondre aux fans nangai non talo mingi parce que yo pour comprendre pour yo pour za fan nangai na yebi très bien o te nena bina osepela na ngote nga no bila nga tala de monia te ba bi merci na yo bon poto ezamboka nyoso tout mais o esala ka batu ba comme place wana eza musala soki non sa musala nga bien non kende partout même poto eza mboka ba nyoso bazala donc okenda tana ba meminga tana na lukala donc kende kaka ata ba meminga o wapi donc kende kaka mais o c'est important ngana salila ba fan na ngai musala oyo balingaka na pesa bango okotikala
jour okende poto natikala kuna mpona sa zela so natikali kuna na obinani groupe de danse exactement et bon batikali groupe de danse ouais groupe de danse mais enfin mado atikali ndeni Brenda atikali ndeni Christelle atikali ndeni mbote ya place bazali poto zelota soki poto za mboka mo boye bato bamona ifoka bakende bazara kuna po bazara kuna mais mutambunda na biso kienye na mbunda na pesi bambote place azali alinga azonga te tango a comprendre que te musala nde memaki ngai nde komisinga awa c'est que ata natikali kuna te nazala nga na mboka na ngai musala na ngai emema ngai susu plus loin que poto kaka donc c'est important nakende yo sauter fenêtre te po do sauter tera mata ba flo sauter il y a maintenant la distance bon il y a fenêtre likolo na kokata te ko ça aura deuxième niveau et bon deuxième niveau bon seul qu'on aura des en choc qu'est-ce que ça choc pour qui mat après que son antikali kuna na fait fondé yo ko ma poto za dana ba ndi kuda parce yo ki mata na aéroport yo ki mata sauf que ba yebo ba kimisa yo au sande bon non lo baté attention na bina lo bawa on dit maté to ba fan na ba on dit maté mais c'est important jour en wekoka ba minda eko kima to eko zoma eko kima to eko zoma Brice Maboati, je te salue affectueusement depuis Dubaï. So lingo ta mona Dubaï, aux en France, aux partout. So lingo ya Dubaï. Au mona Burj Khalifa, au salaba chana yo, ya Kenkeleri, ya Bilamba. Bengara engage aussi Luonda. Non, tout son a Brice Maboati, le grand frère d'un grand millionnaire. Brice Maboati. Mais na bonsanité hein. Les 10 awa, hein? Les 10 awa, tout coûte na biso nyo surtout na foire international na lemba wana ça démonstration ma belle to kisango le sous na briquet papa moi lanza wana azo pesa kaka oyo ba congolais balingaka ba fan na biso balingaka eza ko to teke obo ba fan ka ville nova te partout ba o balingaka to kisango kana briquet to salango kande to salara ba bossa na télé 10 to zana bangwana si c'est je me trompe pas pardon eza avant samedi hein eza samedi to zala wana biso surtout na fiki na avant parce que eza concert moko ya moyi eza concert moko ya moyi vers ba 15h déjà hein ba 14h 15h ba zala wana to kisango kana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois Batope Batalibiso, Baoba Sepeli, Baoba Sepelité, problème T. Mais merci na Bosca Bobo, Yamama Nelly. Et puis sans oublier mon vieux Denis Mouteba, depuis Australie. Na Monipe Massananga Joël Moussafiri, depuis les États-Unis. Et puis Batunyon Sobalinga Agence Luonda. Na Royu Sabino vraiment. Patron Mounene, Big Boss à Londres. Tonton Clovis filme pas. A fêté 20 ans. Il y a mariage na maman Doris. Ton te fout habillé tout qui Londres. Ils ont problème té. Le gros bolingi problème té ma casse. Problème té. Na oui baté na ya Londres to bino boyakin. Pour tout réfléchir. On se voit prochainement. Merci. Congolais solo.